bakoma ko benga on kini kiesi donc mutazo ya naika pona loyenge o kini kuna ba muinda kini bisengo kini boye basi donc bayaka na ndenge et comme ezagi lokola donc mutazo voyager o azana ba mbongo na ye na à l'heure actuelle azana Congo siko balinga ya poto vacances pour sepela après zongia voilà donc ce qu'on a fait à l'année 80 comme que manque de moyens. Donc ba province ba qui vraiment bien tout le gouvernement avec ce s'occuper na bango sous-souté ndesko comme na okaka bon bazo baka nzoto bazo na bango ki sa politika baya na bango pe ba fani na bango ba sala na bango loko moko te mi ba comme na bango bato balabala biloko moka ndenge wana famille pe ekolesa penza mikolo liboso ye na biloko na yo bale isili après botelengani komi ya koluka et komi ya makame komi ya ndenge na ndenge kaka toko loba que la plupart de cas la surpopulation qui ça en tout cas outi à partir ya wana bato ba outi ba province mingi ba makambo pe ya kipe ko koma mingi ba tuerie moko koma ki na fait ba année 80 ba année 90 ti ba leur mobuta ko kufa wana le ko kende vraiment on est comme qui moyen te ba trouble comme na ba province ba tout ba yesu ko kitana kisasa enfin wana ya c'est longa ya merci na zongi déjà OK papa Zambwana ya kaina au micro papa papi Olandi mama mise non na landeni na katikati wana mais dandenge mama mise à lobby soki totali na heure wana avant totali sikoyo namoni ba société oyo bana ko sala occupation ya batu na ba société na ba province e ba na lelo oyo ezana oyo ba bakisité mais ezaka na oyo akala mais ça dû à quoi alors batu ba komi na tendance ya royara à Kinshasa par rapport à oyo mama Miza lobby aza a raison totalement mais so totali liboso ba société e bakisami na Kinshasa ezalité mais oyo eza sikoyo oyo elongo pe kuna na bamboka place bazalaki oyo elongo ezate mais ça dû à quoi alors là cette surpopulation? Bon tout d'abord ce que aujourd'hui ces populations comme na Congo eza tout d'abord manque il y a d'activité na manque à musala on y hein mais avant ils aïe gandé mote c'est que prenons par exemple cas ya Lubumbashi ya Shaba j'ai mis les aïe en fonctionnement jusqu'à les années 90 et on a la caca et ça aïe toujours normal hein mais dans 90 wana tu remarques que surpopulation comment est capé na Kinshasa mais bon nazo ba na sens nini nazo tala seulement nazo allo t'écrivais c'est là quand on ezaka kana omoni ezana nini na Congo ezaka Shabate tant to lui que population non on est exemple il y a exemple moi c'est quoi problème ezali parce que ce hôtel bien manque il y a ba travail genre exemple ka miba ndenge ezala ki piwana miba lelo ekufi parce que moni gouvernement a protégé ba société wana te gouvernement azaki plus bato bazaki plus kotala plus ba poche na bango que batala peuple oyo azali ko ba travers au bazali ko sala quoi yango moni que aujourd'hui à part pe ba misala wana mais ba biloko neti so ozui o azali chargé na agriculture ba bana ko aider ba ndeko na biso oyo baza kolona ba pondute ba nini te tout ça moi ba biloko et belé oyi ebi oyo za ko sunga ba ndeko na biso neti a kopesa ba tracteur ba nini parce que aujourd'hui sont tellement bien aucun na ba Équateur aucun na ba bandu na ba mboka mosusu ba nini mingi
Ozu ba caoutchouc, ozu ba cacao, ba café. So ozu ba aujourd'hui ba cacao. Ils sont en Côte d'Ivoire, tout ça qui parmi exploitateurs. Exploitateurs mais aujourd'hui Zaïre, Congo, Eza et comme ceux qui 10e, ceux qui 15e, ceux qui 20e. Donc ozomona. Donc il y a une politique oyo ba casser babilo kona mingi. Bote na bino bandeko na nga nyonso bozali wana na kati ya conférence. Papa Muzadi mbote esengo mingi ya komona bino en tout cas pe koyoka bino en tout cas. Ok, mbote na yo Papa Muzadi. En tout cas. Bon, maintenant, on va se dans 5 minutes, vraiment. Ça va. Ok. Merci, mais en tout cas. Il y a un moni que na sens wana aujourd'hui soki batie ba misala na ba province. Aujourd'hui soki ba komi ko aider ndenge to baki la fois passée neti soki ba petite moyenne entreprise soki zali ba komi ko aider ko défisa batu ba mbongo po mutu a sala ba ferme na ye a sala élevage na ye a sala ba plantation na ye oromona biloko na ekosunga bango parce que oui, avant papa papi avant ils allaient quitter avant ils allaient quitter ba aide wana Mobutu n'aidait pas les gens ba petite entreprise ba villageois wana na ba créativité na bango na ba plutôt na ba activité na bango bazaki nango na ba niveau ya ba province Mobutu pa bana ko aider mais Isaki quand même toi ça ko sala ndenge na bango na ba na ndenge na bango il faut to dimara biloko mususu hein il faut to dimara eloko moko qui est bien sûr mais tozaki na ministère il y a petite et moyenne entreprise et bana ko sungape il y a des gens au bayiba mamongo belé na sima wana pe au ba profiter nango il faut to ndimape ezalaka ponga na bike il y avait une ministère il y a PME ezalaka et bana ko aider batu tout monde appelle ba tracteur et bana ko ya bana ko pesa ba individu pe ba tracteur mais c'est comme ezaki basé car na bango ba mouvancier bana ko wela ko soineti bango mais à part wana ngo lobby mais na yebike batu bazali na conscience à l'époque yako lona rosala nini mais comme batu mingi baba ko kita malem na Kinshasa il y avait plus de gens oyo o ba ko somba babuloko na kati wana en plus ba route eza ya Rubeba surtout ba route nemte cassé mingi so tali bien na baba Zaïre so ba pays za ba province eza proche ya Kinshasa ba bandu na banini ba route eza ki sous vraiment la ndenge singélité et c'est ça oyo ibana ko casser ceux qui muta azali na blangane a sali disaka fufu siko kami comme rasusu ko nate a rosa siko nini abi a ki tenter vi na siko na Kinshasa parce que esika zalaki personne a bana ko lona bani na ye camion eleki ezu yango azu mbongo na ye mais siko route banzele kufi camion le kakasute moyen ateka ba marchandise na ye ezali susute atali albi bon siko na sala nini na kene ko tenter chance na Kinshasa yango moni ki aujourd'hui Kinshasa est surpeuplé pour na système wana. Ah OK. Papa Kabamba. Moni wa papa Kabamba ezaka bamba te yope. Kambamba mais wana pesa. Comme c'est mulu bamba la moko. Ah. Wana ezaka bakombo à côté ya Kasai mais to yebite nene komi Kambamba. Kambamba eza makamusu. Ouais bato bandundu bien bazaï na yebite. Il faut la mutabandundu. Qui baptisé na Christ wana changer kombo wana. Alors Kasai. Comment qui baptisé ça ne fait même pas quelques mois et pas babo. Wana kombo. Aïe sobongo. Ye moka yebi ya koloba. Ça va ya expliquer biso kasi pour comment les pesa moi mobulu pour la olobela. Papa Zamwana. Oui. Olandi mama mise na papa papi. Très bien, na binongai mais na ba mama mise makamalobi 100%. On peut ndeko papi apesi vraiment 1000% parce que ni kama uti kolobangana obakisaka sete nazo kene si base expérience ya ngai naza mwana kini te. Mais ko fanda na kini pona ba étude dans na ista. Mais vina nyon c'est le na ba Congo. Alors moi j'avais vu de mes propres yeux place chemin de fer et ko kufra onatra na place ba ville minene
eye mpe kokufela bagare neti kaka soko yebi bakongo bamweke bakolofuma nyonso ekufa na misu na ngai place ya liboso ekufelaki bagene balingaki bilanga ya trop balingaki mpe kokongola bafufu na babikedi bakwanga tusa baye kocharge wagon na bango et puis bango wana bazwi train na kini bakozela 1 jour 2 jours wagon na bango ekomaki na matete wana et puis na bakoko banini tutala ugara matete plein donc bateki bazwi mbongo bazongi na bango calmement tamba kozonga feti moko ekosakana kutu te batrain ntango ekokufa bato nyonso bazalaki na bavillage wana j'ai vu de mes propres bandako ekomi donc yaka zwa wana balupango bato bayaya tout bakomi na bavile minene kaka bakwili ngongo mbanza ngungu kisantu donc batikitiki d'abord bavile mike wana siko bavile minene eyaki mpe kosalema ete na ntango sikoyo moyen ya transport ya kokende kozwa biloko ya kolia alimentation parce iniki mosala eza na kongo bilanga kaka ya koteka na kini transport ya malonga eza sute banzela eyaki kokufa na kote ya kimwenza baza kobenga na ere wana soki Saddam soki nini wana Kuwait libulu moko eyaki kosalema wana somo bakare koki koya eleki nango bakongo nyonso mais soki ekomi na juste à quelques 2 heures seulement de Kinshasa bakare eza soko koleka te likolo ya mabulu esalemaki wana esalaki biloko ya baalimentaire ya bato ebele ebeba wana bato mpe dernier exode basala yango wana batiki totalement bakongo bayena kovana na kini moi j'ai trop de cousins bazalaki na babiloko ya misala oyo ya babilanga koya de village kokini misala yango ekufi même propre village na ngai naza koloba no boye nalinga nakunda mama na ngai na village mais toke kokunda ete pourquoi parce que nzela section moko boye eza ya kokufa elingi olobake bato mpe na village na biso baza na bango su te pourquoi parce que bakare ekendaka su te baza na biso mungwa pilipili babiloko ndenge eza pilipili te disons babiloko industriel tant que eza kokoma kuna epai na bango te vi na bango mpe eza suko mpe eza sens te parce que basavon eza su te basardine baza su komona yango te bakomi na vi moko presque oyo ngai nabengaka primitif kaka donc soki nalandi bino misato ndenge bolobi donc ezo risqué comme lokola déplacement moko exode c'est-à-dire oui parce que moni zamona na baksa zamona lobby omoni à l'époque tamso to botanga na internat ozomata camion so qui ne base aí eza plein na bani ba commerçant ba sa commerce akete kabiloko na ba village ndenge a zamona a otikola ba sardine ba tomate ba nini tanga koma kuna ayesiko asombi ba kesi ya ba safu ba pilipili ba nini yango nde siko mbongo wana oyo amemaki biloko ba marchandise kuna ateki asombi siko biloko wana eyesiko na nini na Kinshasa ozomona parce que ba biloko wana tout monde ngo boy ngala tanga na mpese natanga na mpese pemeni ya l'info l'équipe bification ba selema na yebi koto wana nabi ko tselemba wonselo banselo bakibambi oleki ba côté wana donc omoni donc ozomona que chaque dimanche obiki wenzimo ke zali po ba camion eza koya ba commerçant ba sombi biloko ba na ba teki ba biloko wana ba sombi biloko ba kei mais aujourd'hui banzela eza susute camion ekomaka susu te yango ozomona ba episode ekomi lelo bato nyonso na ba grande ville po nazo ba comment ba jeune ba bossa la bilanga au moins biso toko ko idée bango pour na exercice donc ozomona pela batu ba mi pesa la bilanga mais aujourd'hui ndenge papa zamona alobarmi ne mission na ye batu ba koma rareke comme docteur comme boye mais esprit ya qui est na mwana sala bilanga pour sala bo ezala ka susute donc agriculture tout ça élevage abanini donc eza susute ba te ya so bana ndenge wana te non sala miso ke or que awa na poto ndenge to vandi awa bato ba agronome bazana lare bana mbongo ebele tala ba fermier awa nani papa bizo DSV a déplacé mon papa nani maman misé nazonga na muke pa na maman misé mais est-ce que ezali possible que bato bakoki kozonga na ba province o ba yakoya soki ba créer misala to ba créer ba bongisi banzela donc raison ezaka wana que bato bakoki kozwa lelo na ba uti ba ye ba mesani
est-ce que c'est possible pe banzela sur ça un peu bazonga ba vanda ba continuer ba activité na ba onde za boso mama mise Aza puis maman mise tu peut-être à kangi micro azo fuma micro OK papa za mwana na habite so go répondre je pense petite réponse papa ozokanga hein na yo sigo mais est-ce que vous assure c'est possible parce que oui papa nanga pourquoi pas muto sa vani na ville oui est-ce qu'il y a koki ko kende akoko zonga susu vraiment zonga susu abandela su vie wana zaki nango est possible possible il suffit qu'à la motiver il suffit dans la projet na ye d'abord ils ont projet ensuite il y a motivation pour la nina zonga te ce makamé c'est normal au moins tu fana na ba poto abiso to fali mina ba ville te bato mingi au moins azana bana 4 5 ba fana ba province mais il suffit dans la voiture na ye azana musala na ye et sili misu bayara bazora train bayara ti ba côté bayero sala zongi na province na ye pourquoi pas ceux qui bâtit ba infrastructure ne sont en place transport ezali assuré ba route ne soit rétabli ba tongi banzela sika ba sali tout ba misala ezana normal et surtout les kamba ba route kaka na salaire a ozonga na ye y a pas de problème banzangu nguna ki sasa ya ro musika te biso a okende baza yi to terminer biso ke baza yi na ton to zonga na ti matadi to zonga na biso la butu na ki sasa c'est rien le rona banzela ezalaki pona nini te makamane ngona so bazongi si tout ba pesi ba condition nyoso to ekoki muto ko fana na ye y a pas de problème hein? Ça va maman papa za mwana bon, papa za mwana bon ya kolia yo avant na Kinshasa ezwaka Kinshasa ndenge ezali ndenge comme encombré anga na uta kuna na février ya année passée mais on a za koyebisa que moi j'ai vu ba mibali ba komokumba ba sanya ba savona mituka kaka nika ba mande ba koteka na moni ba jeune étudiant bazokumba ba pousse na moni ba jeune ba mibali bazonika ka mwamba na wenze bazotea matembele bazotea nzungu apondu na mutu na balabala mon frère azoteka c'est pour vous dire que na temps ya boye o crise ekoti mutu azoluka vie faut vivre on vivre pour la Kinshasa tu dois vivre quand les routes sont bien aménagées batu bazonga na bango moko mutu moko abengana ba village azate mutu moko abengana na Kinshasa ko zate bango moko ba ko se retrouver ba ko zonga na bango ba ko zonga c'est travail hein. Bonsoir. Mais bonsoir. Mais na bato yo bakokota wana bato bakozonga wana eza déjà na bato oyo basi ba perdre ba biloko na bango ba habitation na bango. Est-ce que l'état peut contribuer na bato wana ndenge toki ba projet mususu ebimi awa na bato oyo bazosala candidature bapesi ba candidature na bango na présidence que diaspora oyo kozala na volonté kozonga za na projet bakoki kosokipe na ye. Est-ce que cela aussi est possible na batu oyo bauti bazali na ba province baya Kinshasa que ceux qui bazongi misusu ba perdre ba habitation hein? Est-ce que l'état akoki s'engager na mambwana? Non, il faut koyeba ete l'état congolais a sa propriété na mabele te. Ça c'est la première chose qu'il faut vous mettre en tête. Na Congo mabele a libre ezate 1 mètre carré nyonso Congo est occupé par une famille. Ça appartient à quelqu'un. Batu nyonso batiki ba village na bango pour ça erreur te que aucun par exemple na région n'importe quelle région aucun globalité le batu bazana bango te na bana osala bilanga nanga eko simba te même si au bani ko sala na premier mois avant il y a quelqu'un qui viendra te dire que on a fait ça yo permission ya banda awa do bato bazana ba ville minene ba yebi na place ba uta jour aux ake batela efongwani ba kozonga na bango librement sauf que ngo lobi ba bi ba et wana nde oui ce que ça maintenite ekufaka epolaka et puis tout temps baza kozonga ba reconstruire ba village na bango ndenge ezalaki mais en parlant ya mabele Congolais c'est parmi les premiers citoyens au monde à yebi valeur à mabele. Il n'y a pas inter libre au Congo, ça n'existe pas. OK. Papa papi. Na lobby mais siko na Kinshasa batupe baye mais création ya ba emploi ezapété. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que batuana baye na Kinshasa bazalaka batika wana?
parce que emploi pesaté hein na Kinshasa. Bon, exactement parce que tout ça que na Kinshasa eza pour emploi exacté. Parce qu'il n'est plus il y a un monde qui ndenge papa zamana autour ba commerçant ba comme belé ba pousse-pousser ba o bazota mona na ba mai donc bazo ka musala nyoso oyo oyo ko za moi 10 francs na ye oyo ko sunga ye pour à vivre. Mais la question tout na ki ba boso na nini na naza sur 100% aujourd'hui ce qui ba infrastructure routière na biso et zongi normalement beaucoup de gens vont rentrer parce que moni mokapo est développé tout d'abord et ça ben infrastructure routière tango infrastructure routière est difficile développement est en mboka wana ya monaka la première chose ce qui gouvernement est en place il fait ça là ba est relié capitale na ba point nyoso na ba province ba grande ville parce que yango et ça là ka force moko ya économie oyo mataka malembe et au moment la plus bato bakozonga na mamboka ba village ba bana kotonga et ko créer ba nini na pas exemple aujourd'hui mutu moko albi a créé usine na Équateur pour ba sala ba café siko ou bien ba banane talaka ka to mona tozana poto to lera plus ba banane outil Amérique latine mais na lia banane outil na Afrique. Mais ce qui est au côté d'un système, il y a industrialisation, il y a des pays en Amérique latine. Mais pourquoi pas banane nabiso et qui n'a pas les en Europe parce que tous les plantation est belé, tous les manini est belé. Mais il y a ça ko évacuer biloko wana, biloko pour la est belé. Mais solution le bosso c'est infrastructure routière. Il y a monde ba bongisa. Pour ça babongisi naza na confiance batunyo ba ozona ba village ba komi ko kolona ba tiki ba terrain na bango ba tiki ba bilanga na bango ba tiki ba ngombe na bani na bango ba kozongela yango parce que ekozala bien aujourd'hui mutauti poto abi ngala suki na kisantu na somini na sala eloko boye car na kisantu ole ikomaka Kinshasa mutalekia ekikwiti au moins c'est ça kikaka mutunza Kinshasa te donc Congo Kinshasa ezaka Congo te na siko mais na ka oyo yango to remarquer maintenant siko na ka ya surpopulation tout bazui tendance ya roya na capitale ba na Kinshasa mais ce qu'on remarque que na Kinshasa pe création d'emploi ezate sikoyo oyo ezalaki ba misala ya mike ya batu ko sala oyo pesaki batu wana gu bauta na ba province baya malgré ça baya na bango bako débrouiller tana ba biloko mike ya kosala mais tout le monde ba chinois ba récupérer Maman Likembe. Papa. Bonsoir Maman Likembe. Ok. Disons que contrat oyo banani Maman Likembe, Daniela signalé tozana deux thèmes tozo lobelao hein. Tozo parler sur la surpopulation na capitale congolaise et puis tozo parler aussi après sur environnement na Congo. Merci. Enfin, disons que na sens papa nanga uti koloba na yoki mwandambu nene contrat oyo nene gouvernement congolais a signé na ba chinois alors sikoyo kwa na ko sala ba nzela et tout nani ekokaki ko créer ba emploi matsa moi volume ke Maman Likembe tozo yoko mukie et au cas où créer emploi nene bozo kama malam si oui oui ok et au cas où créer emploi parce que banzela ba ko sala yango nene emploi toutes sortes d'emplois nanzela parce que nene batu ya ko sala boye électricien ba manœuvre nyoso ba ka kozwa musala na nene na ndenge ba ko sala ba autoroute wana banzela je sais pas quoi mais nene chinois ye aza koya tina manœuvre na ye hein
chinois ayena manœuvre na ye bato bakopesa ba manœuvre congolais bakopesa ba coup de main baza ba journalier na mboka na bango na Chine bakomema na ba manœuvre na bango bamemi biloko nyonso baye kosala na nini na mboka na biso. Alors biso peuple oyo bazali wana moyen bazwa te parce que bazali wana ni maçon, électricien, manœuvre ata mutu ya komema ta ciment oyo ya kobalusa ciment nini bango baza komemaka bango nini na Congo. Alors peuple ye azangi na ye musala parce que chinois amemi nyonso cela baza koengage bacongolais ezali kaka ya musala moko asali kaka boye mokolo wana esili bapesi ye mwa 1 euro na ye akei esili lobi aye so atie mulongo bakamati. On a vu na epeso bomona ki nini basete wana ba ye wana tous les matins ba ka kotelema omona bazui groupe boye groupe wana ekeye ki kosala na ba chinois ba futi bango ka mukolo wana et puis ba kei na bango lobi lisusu ka ndenge wana ezate ke mbongo nini bazwa batu na musala ba signer ba contrat non ezate ndenge wana te. Alors nini système oyo ba ekosala biso le peuple souffre ata nini balobi baye kobongisa mboka nini bona boye babongisa nzela mais le peuple est en train de souffrir. En plus de cela nini bacontra oyo basigné na bango eza bacontra moko bizarre banzela yango bakosala eza nango ya munyatu ndenge tolobaka made in China ya munyatu basali yango na ndenge bakoki kosala quelques mois après biloko wana ebebi nango. Alors il y a rien de bon dans nani na kati wana liboso nene il faut d'abord toyeba vraiment ndenge nini ko signer ba contrat wana wana peuple na biso a bénéficier pe na nini to bengi ba investisseur ba créer ba emploi wana peuple na biso parce que nous avons nini ba ingénieur ba oui mais maman Likembe mais est-ce que création ya ba emploi il faut ça nécessairement car à niveau à Kinshasa mais non bakutango kasi bakosala kango ba chinois baosaka na Kinshasa te bazosala ngo na ba province pe alors nini batu olie ba siko ba bima batu olie ba kene koluka msala na Kinshasa parce que tout le monde depuis longtemps tozoya Kinshasa en disant que na Kinshasa il y a l'emploi, Kinshasa la belle, Kinshasa ceci et cela. C'est partout en Afrique comme ça. Ce qui il y a la crise na katia ba village et tout ça. Ba villageois baza ko matana na nini na capitale. Wana ko kende ko lukata musala ata ko kombola ata ko sala nini kiboyi ata nini je sais pas quoi. Bazo kita na capitale. OK. Nani papa Kabamba zana biso wana ramoni papa Kabamba micro za okanga kaka mama Misé mais mama bene chaza wana Ozokanga oui tozo yokayo mais sikoyo to remarqué quelque chose hein? Avant na Kinshasa ezalaki nango na insécurité mais oyo ye kokoma sikoyo phénomène ya kuluna donc tout ça là ezape kaka na cadre ya surpopulation ou bien ezaka manque d'emploi na kati ya Kinshasa nde sali que bakuluna babima tout ça na kanisi ezali surtout manque de moyens manque ya mosala manque ya occupation activité moko occupationnelle donc batu misusu bazali na Kinshasa bayebi ko occuper temps na bango te bato bano ba shege baza ko tekra ba biloko baza ko débrouiller
mais kaka na groupe na bango ba misusu ba mi babimi pona nini parce que vio baza ko mener zo ko bango lisusu te na kanisi na surpopulation ezali na kati na création ya emploi ezo zanga ba école ezali payant bato baza na salaire ya malonga te nyonso wana eza ko cadrer eza ko sala que vie ezo sala kaka pasi na pasi yango kolini ba miyibi ba assassin ba délinquant tout ça est comme na kati. Donc bano oyo totikaki ba les années 90 et ba to benga ba fazer bana na pe ba koli na bango pe ndenge ba vandaki bachaki pe ba film mususu zemi kaka na zandu ba koli pe ah oui ah oui bazako be mususu ba koma ba fazer na âge ya adulte déjà mususu ba ko benga na oui mususu mona 16 ans 17 ans ba benga nié ami botela ki na ye déjà parce que vie wana ya balabala ekomaka mutu akomi au raisonnement eza sous makasité manque de moyens manque de raisonnement et tout bon bah quoi ça là n'importe quoi. Donc sur nombre wana eza kara vraiment te que du ya bat ba uti province ba ye mais la capitale déjà zaki déjà na nombre moko boy ya ibelé déjà ya ba fazer avec ça. Oui, tobo sanate que malgré ba fazer bazalaki super et là ni exode wana balé ko continue l'exode rural continue. Tu vois? La nombre wana tozo ba kisaka exode rural lisusu. Papa, maman mise nangina bakisa pe mwanda nene leto zolo kaka exode wana bongo biso batu ya Kinshasa to salite to bimina bamboka te to zali combien awana poto ya koluka toza combien awa mama wane komite mususu wane komite mususu ya wana ka bimba penza te après sika exemple ka exode ya batu ya province ba ya Kinshasa biso bata Kinshasa to kimi pe toke to yepoto donc oui ce qu'on bima na biso est-ce que influencer makamo papa zolo bana Kinshasa non mais na soki na landi mama Likembe na comprendre que mama Likembe alinga loba to sai loko la permutation. Voilà, ça c'est vrai, c'est vrai. Nombre oyo bimi na Kinshasa et puis na nombre mususu pe koti kuna ou ba koti sima. Mais remplacer mais ce qu'on remarque na Kinshasa bazo continuer car ba chege. Na chege bazo continuer car ba chege. Oui, ba chege dingi ba bimate bazaka na condition na bango na chege. Bazako continuer ko se reproduire na ndenge ya chege, tu vois. Donc bazo bota kaka tout bazo yaka rebelle. Oui, mais bon siko bato bazaki ba chege par exemple na ba année fin année 80 na ba année 90 lelo baza wapi bazaka kuna bakomi banani est-ce que ba évoluer na vie na bango voilà tu vois que ba pèse ba sali classe moko boye na kata société donc ils se sont mariés aussi entre eux et puis les conditions de vie na bango eza nini par exemple voilà papa papi oui par exemple admettons Tocheyo ministre et environnement okoza plan moko boye moi résumé moi plan moko boye comment faire pour eloko wana ezala peut-être dans 2 ans 3 ans bah tu vas remarquer qu'il y a eu une diminution il y a population il y a ba kota qui tout ça na kati Kinshasa donc à part ga ba infrastructure au bino bolobi donc nzela na création d'emploi, non? Bon, ce qui m'a fait signer tout d'abord nini ministère de l'environnement, mais il faut tout d'abord population nanga eza combien à peu près dans chaque province et district est important et à partir on a koyeba plan d'action nini ya kusunga. Parce qu'il faut donner un plan d'action, il y a comment kozong sabatu na ba village pour s'auto-financer et kozong na kati ya bilanga na banini parce que c'est ça le plan et le gouvernement il fait ça là. Comment ko attirer kozong sabatu na ba point de départ na bango na ba ezalaka te que to sali banzela sikoyo kozonga tout ça non hein? Mais si vous éco-saliez peine à bloc, parce que sont les athées. Par exemple, Négetobaki, chemin de fer les athées, battre les
souté yo zongsi bato sikoyo bien sûr bani kosa bilanga mais ba marchandise zo kinete parce que non, oui, plein na cadre oyo lobby wana au lobby que bato ba so ba sali nzela bien sûr parce que bazwa ki ba difficulté wana avant pour Babylone na bango yaka susté yango ne permettait ki bango ba kota na Kinshasa mais dans le cas contraire admettons banzela ba sali sikoyo au moins pour na ko revenu na oyo yo raisonnaki OK na fasala basali banzela et que bazu possibilité que Babylone ko kota sikoyo mais oyo eza kaka important yango wana ou bien il faut gouvernement important yango wana tout d'abord il faut que na sikoyo na côté éducation voilà. Éducation et puis aussi côté il y a santé et ça important éducation eza na niveau ni parce que bato bazonga na place quand on parle de l'éducation on parle tout la primaire humanitaire et primaire humanitaire après ezo matalabanini bon mutako kinene ake qui sent tout bien matadi so basali ba université akene kuna mais eloko liboso rosala il faut tout d'abord éducation il fait ça là donc ba école ko créer ba école ko sunga bana na biso pour ba kota classe ba eloko nini rosala ba formation wana niveau ya province donc ba tunde ba kozonga wana ba formation moi par exemple té oyo bazana ngo besoin yango wana donc tant bazozonga bakuta nyonso tout ezala donc ça dit ba école wana pezala pour permettre bango susute ba envier ki chassa mingi oui les écoles wana ezala ba école de formation ozomona ezala santé publique ezala wana parce que tel bien na Congo côté à santé vraiment tout ça très bas n'a pas niveau il y a éducation micolo et qui est un peu moqué donc il faut qu'on réflexionne école et puis plani na quoi nango na ko senga ba compatriotes nyoso donc na système au moins il y a concurrence entre concurrence na sens ni concurrence na sens mabete mais concurrence entre par exemple netinga boy na exemple tabandu nous sommes naza riche naza mbongo oui. Pour tout participer dans le développement de la province na biso par exemple na bi na tanga ki na école na tanga ki na PC siko na 10 ordinateurs na ko kabana na ko pesa na école wana donc ko ça moi système moko que congolais a na conscience na esprit wana que esika awutaki il faut payer à Samuel moi la charité il y a quoi aider parce que moi biso congolais tout un esprit à charité on a été tous à côté et à partir de charité il n'a ko aider il y a encore une concurrence par exemple ngai na sali na tongi boy place boy ngai na ko sala boy et ko sunga batu ba yana ba esprit wana donc moi publicité il faut ça là mais niveau il y a nini papa zamona niveau il y a tourisme ils ont joué un rôle na kati wana pona ko pesa batuni ouais papa zamona oui bon tourisme ezana no vraiment principal tena koko non na cadre que ya ko pesa batu posa ya ko envier ba province wana msusu po batu azala toujours tena tendance ya image ya Kinshasa kaka au moins que service paye ya tourisme paye ça pas important te ba service non c'est important et lo kotika sima ezalité mais na cadre ya priorité toujours que ne passer Congo eza ko senga urgence les années kaka mutaza ko bela ba infirmier baza ko traiter mais so yumuta aye na position koma na banza ba kotika nanu baza ko traiter na pota oyoki plan nani papa papier PC so oyo omoni ndenge awa eloko ko contribuer ezaki awa parce que chaque mutu ba idée za ko yana ngo ozomona Congo ezana ba vide ya trop na ba faille ya trop que ozala expert ou pas soki ba yebiso to pas quelque chose pour na Congo okozwaka likamba ko loba même non maman o yebisi ba basima émission oyo ba ko yebiso quoi faire eza ko senga classe te eza pe ko senga te na expérience na politique ya 20 ans 30 ans non parce que pota eleki mozindo na Congo même na fa peut te dire la solution au Congo problème pour ya munene est tozana ngo awa ya erreur politique da bozo le kana Congo
toza ko se concentrer mingi na pouvoir exécutif qui est président, c'est pour na ba ministre, pour na résoudre les problèmes à Congo. C'est là où il y a la maladie. Alors, on a problème ya ko décentraliser Kinshasa où toza ko lobela. Il faut que chaque région ait comme aneti ya ka mama na chaque ndaku. Papa ko yiko na basi ebele. Mais chaque bana bazaka concentrer na ba mama ba boti bango. Ngelo ba ete tika pouvoir central qui est régional. Chaque gouverneur, lokola bazaka élu par peuple, à répondre besoin ya région na ye sur base ya pourcentage oyo bayaka na yango na ndambo bayako contribuer na gouvernement central. Exemple na wiko pesa yo Katanga. Katanga na 60% na yega ya pamba yango kama tuza kolesaka Kongo nyonso. Elingelo ba ete soki Katanga ba wiko tika par exemple libre ke azwa 40% ya production régionale na ye. Na uza sa yo ba koyaka na Kinshasa te me komona bana ba avion ba zoke ndeka wapi Katanga parce que région wana mbongo ba kosala ba école ba nzela na bango makamutu ba za ko développer et c'est comme ça qu'on décentraliser Kinshasa. Okoti ko décentraliser Kinshasa sur base ba ministre teke ministre ya éducation, ministre ya finance, ministre agronomie boina bo. Agronomie ko sala wana Kinshasa, environnement ko sala wana Kinshasa. Mais ba biloko oyo ezana ba région, elingelo ba que chaque région ezana ba prévote nango, ezana ba préfecture nango, gouverneur ya région aza manager ya région na ye, ya ko veiller sur ba route na ba conditions oyo ezana région na ye. Soki arandra ngo kitoko amanaja ngo kitoko ndeko ya Kasai akozana Kinshasa meko yoka ye akena bandu ndiko kene ko profiter vite parce que kuna nda yokeli makambo zo bonga ndeko ya bandu ya Equateur ko yoka ye akomi na Kivu kuna parce que kuna nda yoki région wana gouverneur wana azosala musala na ye na ndenge ekoki les gens se déplacent sur base ya région te mais sur base ya vie eza wapi ke mamali ke ba uti ko lobango tala kana biso ko na la diaspora. Est-ce que Bamboko ya biso? Non, toye pour l'année parce qu'on a appris que c'est là où il y a la vie. Donc, retour à Bato pour décentraliser Kinshasa, pouvoir régional il faut zonga. Bami yibi na gouvernement Kinshasa il faut ça la cause de pourcentage régional. Koya na ona Kinshasa ko monopoliser management ya Congo c'est base à Kinshasa et c'est divore. Parce que la région. Donc mama Likembe. Na ndenge papa za mwana uti olobawa omundi teke ekoko kota pe bato esprit ya fédéralisme, c'est-à-dire que Congo est comme un état fédéral. C'est à peu près cela ndenge nini angi azakoloba, c'est à peu près cela ndenge to zali ko penser, mais ba congolais ba bangaka nini question fédérale parce que place fédéralisme pour vivre en Belgique, aux États-Unis, un peu partout, et Basali, on peut utiliser méthode wana. Alors, oui, mais biso apparemment avec problème na biso ya ba tribu tout ça, tous ça nous préparer hein, parce que ce qui le lot. C'est faux. Problème tribalisme na Congo ezate, je ne vois pas ça. Ego pesa, ego influencer te Mama Likembe. Ah non. Non. Non, c'est vrai parce que nene to vanda kana déjà Muluba, Mukongo, nene to mi finga na déjà tout ça ba dispute entre nous, nene to ki ko passer. Ba flamand pe ba mi finga na ba franco. Mais na esprit a bien soubi to lobby, to travailler bien. Alors, sans mettre Combo wana fait fédéralisme na kati, mais plutôt dire communautaire peut-être. En communauté. Attends, mode de vie à Congo, na ndenge tozali siko, na ndenge mentalité, na ndenge ba culture, na kati mo ba Mama Likembe. Le retour est pas Mama Likembe. Mama Likembe a un retour. Mode de vie na biso, na culture, na mentalité. Et ça permettre que Tommy pesa mbala moko lelo na fédéralisme. Tozana nu mosika. Mama Likembe kanga micro. Congo ezali lelo oyo.
toza prêté pour que le fédéralisme, ça nous prendra des années, plus de 20, même 50 ans, pour tout ça, et l'eau qu'on est en place. Fédéralisme, ça y est, le banini. Et il y a tout simplement collaboration entre les provinces. Dans chaque province, Azali déjà la production est bien déterminée, bien développée, où ils ont marché déjà. Ayebi nini yazo proposer na marché pour na azala toloba abana ko collaborer na province au Moussous. Par exemple, na ko pasaka moi exemple à Mike na Kasai balo na peut-être Masangu, na Kisangani balo na Loso, bazali déjà prêt ya échange wana. Donc Kisangani na koya ko somba Masangu na ye, Kasai ya ko somba Loso na ye, ayebi nini ya ko pesa na Kisangani. Ayebi ndenge ba reconstruire ba route na bango, donc batakasa batongi nzela ti quelque part, batakifu pe ba komati ya bango batongi ti quelque part, et que iti sanki ti Kisangani tomoni que route ko route banda Kisangani et katisi Kivu ti Kisasa par rapport ya ba besoin ya province ya moto moko par rapport est-ce que tozali déjà na ba condition ya ko tonga fédéralisme na kati ya Congo. Et qu'on a biso ba années et des années. Et qu'on a oui, papa. Maman. Et qu'on a non, pas ce exemple. Papa, papi, zela si ça comme ça aux amalo. Zela nan. Ezali déjà na kati ya province na bino bo s'organiser. Bongo bo bimi libanda. Jamais kozala que nano bo s'organiser te. Bino bo bimi libanda bo ke nako luka nini bo proposer nini pa ya moninga. Poye aya na oyo ya ye. Donc bino bo s'organiser, Kasai s'organiser, Équateur s'organiser, siko ba telemi Équateur alobi bon nga na ye na oyo yo Kasai ozo pesa nini wana siko toye ba ndenge ni bukutunga fédéralisme na bino papa bisikita meka na koloba pota mususu nazala makanise koka penza te tenga na koloba omoni tenga ba omoni kota béchange ba ça ma depuis kala parce que na peu exemple ba pomme o e ba le mana Kinshasa e ba uta plus wapi omona ke ba pomme ona e ba uta plus na est na ba Kivu tobi ke Kivu mutu a produit saka ba pomme na matungulu tout ça matungulu na ba pomme de terre so que na neti na base ba fufu ba biloko moi ebele ba fruit o e ba kota na Kinshasa ezoki na ba biloko mususu ebele be change wana e bono sala bango papa papi. Oui, mais ça c'est bien, mais on dirait entre les commerçants. Mais du genre, il y a État fédéralisme, autre État comme fédéral. On peut continuer. Na baksaka moi mutuna na katiwana. Omonite que na ndenge ya biso mentalité na biso et gozala beaucoup plus orgueil et kotanakati comment concurrence voilà biso tozo pesa boye province wana ezo pesa boye te parce que faut ba pesa rapé ba compte rendu na bango et puis na ba disons ba rendement na bango il y a chaque province hein. Donc même sous ba no lingate pour tout se remarquer ngo tomoni na Katanga ngai ide na eza boye mama na papa za mwana zela papa asisa nga ide na nga eza boye omoni fédéralisme eza bien. Au moins, biso toza toujours pessimiste que toza na niveau comme na fédéralisme c'est faux. Le Congolais a un niveau wana ya kokoma na fédéralisme. Pour oui, ça va nous prendre du temps ndenge maman misa le toza na monaka ekozwa tenter. Zelana na sisa. Ekozwa tenter parce que ce qu'aujourd'hui tolobi tokota avant tokota na vrai fédéralisme saute tolobi tokota par exemple na nini na pré-fédéralisme. Au moins, nous sommes en Irlande. Irlande est un pays fédéraliste. Mais sur autant façon, vivaka, administrativement, aux hommes chaque province est une décision d'ango. On comprend. Là, on peut ce exemple. Papa, attends, on a quand même le bateau continuer na yoba banda eloko wana banda bambula boni papa na ngai banda kala banda bokoko na bango. Sokozui Katanga on a façon ils a ko se gérer. Hein? Ngo epsanga ke pour Katanga ndenga azaona azaka ko s'auto-financer marame belé. Hein? Et donc déjà bango basi ba koti na esprit fédéralisme. Ozomona. Mais
ceux qui battent qui feu vert non peut ce exemple na base Zaïre wana ceux qui ba entrer nyonso ya base Zaïre eza pour na base Zaïre parce que et faire pousser ba province mususu et ba comment ko luka comment ko kotisa mongo comment ko se auto financer. Oui, mais dans notre temps mususu wana bazokufa na nzala côté kuna bazo développer. Oh barokufa nzala te parce que il y aura toujours une caisse, il y a l'État et une caisse centrale et aider ba oyo ba koki ko to financer partout na tozomona on a bani fédéralisme. OK. Comme ça que tous les provinces on a poto au bazan un système fédéraliste, ba province nous sont les riches par rapport à bani musus c'est ça. Et arrive à rater et l'autre ils a coïdé bango c'est plus on a pas tout dans un système à taxe bah taxe ils a coïdé bango et ceux qui biso to côté d'esprit il y a taxe que vous avez qu'on fout ta taxe naie pour esunga développement ya province wana to comme à niveau on a paix c'est ça. OK, donc système il y a partage équitable. Mama likembe bino na Belgique kuna ba problème ngo ya ngwana ba flamand bazanango na ba wallon hein, parce que apparemment les wallons sont de fainéants et ba flamand de ba travailler mingi. Ils sont pas de fainéants, c'est question que natang na bango nini côté ba wallon basa qui prospère un certain temps Oui mais bazaki prospère na niveau ya ba travail au biloko zo uta na Congo richesse ya Congo mais mama likembe na peso maloba. Mais na niveau où il y a bango kaka, tu constates que ba flamand ba travailler trop sur l'agriculture et puis côté la bango est tellement macasse pour l'agriculture mais ba yo côté après des années ba wallon il faut rien absolument. Ils avaient le charbon. Mais si koyo ba usine nyonso ya charbon et kufi na nyonso e kangami yango basali faillite nene ezaki na tango wana le charbon yango babengisaki ba italien banani qui venaient travailler dans les mines de charbon mais siko ba mine yango ezo exister ba koyi faillite c'est pour cela siko onde ba flamand surtout na ba agriculture na bango ba mati mais bango nene charbon et ba mine et kangami yango wana. C'est pas dit qu'ils sont vraiment des fainéants. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nene, biso problème na biso, aussi nene to Congo nde zamabe, biso nde peuple nani moto, la personne, le Congolais, nde mutu azali mabe. Nene ndenge ba province nyonso ezosala malamu. Le mbongo ekomaka na gouvernement central à Kinshasa. Ndenge ya kopartage mbongo wana po ezonga nene gouverneur ya province po bayeba ndenge ya ko diriger ba province baza nango ezali te parce que le gouvernement central aza kozwa nyonso nene bango baza kozwa na retour mbongo ekoki kote ekokosala ke badirige baprovince na bango eloko eza kobebisa nde ezali gouvernement central toza deja kosala mosala wana ezali deja tozali wana ni et tout ça mais le problème est que nene toko gérer yango malamu te. Tout se fait déjà, mais le problème est le gouvernement central de Kinshasa, où ils ont géré, ko partager mbongo wana malamu ezalité. Tu as province. Katanga, Bazaïr, un peu partout, Bazakotinda ndenge sengeli mbongo na gouvernement central et le gouvernement central doit partager de l'argent ndenge ba gouverneur baki ko sala na ba province na bango mais bazakozana mbongo vraiment accepté nene comme mbongo ezwami nene ba partager na modèle moko ezako simbate. Batia ngona ba poche na bango. C'est ça le problème. Et pourtant ceux qui t'ont vu
nani nani mutu oyo na gouvernement central azali bien ayebi ko partager mbongo et kozanango bien sans ba division boye na boye te parce que tozali tozosala yango mais nde ezali manque ya volonté ya kosala mosala malamu nde ezali te. Mais maman Misé, prenons le cas Oyoto Solo Liawa, dans le même système, il y a fédéralisme. Mais tu as remarqué, Namboko déjà bazana nous développé. Le cas la Belgique, mais bazali soki combien de mois, quoi, une année ou 2 ans maintenant, baza sans gouvernement, bazo kanate. Est-ce que nous on est prêts? Il y a que ça là et loko wana fédéralisme et que tous ont problème au thé à ou à belge bazua. Papa to omoni to lingi Congo et bonga hein mais la limite que tozali moi maman li que même makambazo ko loba d'abord je to yebi ko gérer loko tozana ngote oya muke tozo sala to yebi ko gérer yangote do loko nyoso tu mboka nyoso tu et c'est bazaka ezalaka na kati ya gestion ce que ko gérer tout ko gérer production d'abord ko gérer makambo nyonso tout papa nangai au monde fédéralisme c'est loko moko monene et les karabanzela ebele pour un niveau na mingi oui papa na nyongo nazo ya papa na niveau ya Congo nde to lobi boye banzela na no tongama soki ka banzela tongami monde banzela ya bien tongami soki ka banzela tongami yo mokanisa ka papa na ngai possibilité ni nekopesa banzela soki tongami bien ba camion zo leka bien d'abord tolo ba création d'emploi et paye tolo ba salaire et paye tolo ba éducation paye et paye tala lelo yo bato apesa ba mbongo na bataki sasa mingi ba pesa ba mbongo obo banda musala bo banda activité bo ba misala ngo salamate gestion nanu par rapport nanu ya bino moko motoza individu et ensuite boyo kanana no quartier na bino esalaka nini province na bino esalaka nini ozomona ke eza makambo eza minene na place wana mpona kotonga fédéralisme tala ba belge bazoyokana te pourquoi eza ba makambo mike bazoyokana te eza kaka te mpo bawalo baza na mbongo te ou bafama baza na mbongo mingi makambo na sese wana eza mingi bakoyinana d'abord bazaka bango mibale wana bazoyokana te biso tozali bata ndenge na ndenge 11 provinces voilà papa nanga koyokana na kati wana il faut unité motivation unité ezala bozali na objectif na bino ko unité bozo tonga mboka donc mboka na bino nde priorité na bino ekozala nini bobosa na ba ethnie wana bobosa na ba boy na boy to tonga mboka ezala pona baluba te ezala pona bangala te ezala pona ba Congo te ezala pona mboka etungama moto nyonso à vivre comme il faut moto nyonso azwa o esengeli na ye. C'est ça aussi le problème. Papa n'a pas dit que tu as bien, yem tu as taxe na impôt non? Oui. Ouana ça fait partie, ça fait vraiment partie. Et là quand on a fédéralisme et loko ya ba impôt isa wapi. D'abord ba salaire ngo isa nini ba longo la impôt na ndenge nini. Donc on sait que à partir ya wana d'abord bozo ba ni ba otunga mboka na bino na zongi simolo.